Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou Oye. Lelo eza makambo nde mama alobi. Mama alobi to garder silence. Non à l'incite. To insulté te. To tika mafinga. Hier ezalaki nzambe. Lelo eza nzambe. Lobi kuna pe ezali kaka nzambe. Sila Bisalu victime ya kimotema mabe ya ba comédien. Sila Bisalu victime ya motema mabe ya mama Kimpese watindaka toujours batu na ye baya ko décortiquer nzoto ya moto. Batu na bazo ya kofinga Sila bapesa ye bakombo neneya yo oza na Dubai oyiba mbongo oza kutu mutu oyo koki oyate na ba réseau bandolo banga na place na ona ngena bandoyo kasoni ya kofongola ka munoko na ngana loba makambo Sila yo ifo yo kasoni. Sila Bisalu Bekam la maman des Abakuku Pomba Sen basa la insémination bazongisa ebo. Quel est votre problème? Soki maman na binope azana mbongo akende basa la insémination biso tokolanda bino te na kimia nde tokomata. Alors kimia na biso ezali nini? Abakuku partager film, Abakuku tala film, Abakuku consommer film, Abakuku zala toujours concentré na Sila Bisalu officiel. Kuna nde makambo ezali. To landa bango te. To landa makambo nyonso bazosala te. Mitambo nyonso batelemisi contre Sila Bisalu officiel. Nzambe nde mutu akoboma bango. Nzambe nde mutu akomonisa misala na bango na miso ya bato moko moko. Abandaki owanga na ba communicateur na lelo tokomomona ke ba communicateur bolongwe na musala ki communicateur bokomi suko ba garde corps. Poste longwe bokomi ko jouer des rôles à la fois boza ba garde corps à la fois boza ba communicateur. En tout cas, eza pas si mingi, eza regrettable. Mais biso les Abakuku, les Adassa Chou, tous à la concentrer na film na biso. En tout cas, dimanche oyo ya lobby, ezaki dimanche oyo topambolami na koyoka message ya maman na biso Sila Bisalu Bekam Pomba Sen. Eza message oyo apesi biso pona koya koyebisa biso ke to garder silence, tous ala toujours concentré na kati ya Sila Bisalu officiel. Les Abakuku to landa makambo nyonso oyo ezoleka te. Les Abakuki eloko nga na koki koyebisa bino eza ke ba Abakuki botika biyoka yoka. Ba Abakuku tozala ini parce que so toza ini nde tokomata. Tozala ini tozongela ko partager ba film na biso. Tozongela kozala concentré na kati ya SB. Soki toza concentré na kati ya Sila Bisalu nde tokozwa makambo ya bien. Sila Bisalu aza ye moko mais tokoki koloba peke aza ye moko te parce que azana biso ba Abakuku na ye. Soki biso ba Abakuku na ye to soutenir ye te na ko soutenir ye. Premier épisode na biso eza na 97K les Abakuku totelema. Les Abakuku totelema. Pas de distraction. Tozala wana pona kozala sengo ya Sila Bisalu. Tozala wana pona komema Sila Bisalu toujours liboso. Oza Abakuku sepela na musala ya Sila Bisalu. Ozomona ndenge nini te o koki ko sunga ye. Ozomona ndenge nini te o koki ko sala pona opesa ye sengo. Meza na lolenge moko o yo koki ko sala po sepelisa motema ya Sila Bisalu Bekam. Eza kaka juste ko partager ba film na biso, kotia ba j'aime, kotia ba commentaire, kozala toujours attend wana ponotala. Nani parmi nous a commis na 7e épisode ya lelo? Abakuku ni natali 7e épisode ya lelo. Nomi minzoto akoki lisusu te azoloba vérité. Nani atali film moko kitoko likola jalousie yango jalousie ebomaka. Eza ndenge moko na mama Kimpese eloko ayinela Sila Bisalu eza jalousie. Ya mi benga ke yende mutaliboso akomaki na YouTube. Mais YouTube ango ayaki mutaliboso asali eloko malonga te. Sila Bisalu aye atie kutu marraine na chaîne na nzoka nda azotia ndoki marraine. Ye asepeli te muteme komi osale pasi ndenga azomona Sila azokende liboso. Yango wana bandeko na nga totika jalousie. Pomoni esika jalousie ememi na mingolela.
akei soki ye pe muta bomaki toyebi te suspect oyo eza makambo boya ebele to consommer film na biso boya ebele to partager film na biso premier épisode na biso ya film na biso suspect eza na 97 cas 6 jours les Abakouk totelema biso tobandaki okokisa ba 100 cas na jour moko les Abakouk boza ya kolala totelema to partager film totelema to consommer film totelema to partager film na ba plateforme nyonso oza na YouTube oza na Facebook oza na WhatsApp oza na ba Instagram na ba TikTok to partager film deuxième épisode na biso eza na 56 cas troisième épisode na biso eza na 47 cas quatrième épisode na biso eza na 44 cas cinquième épisode na biso eza na 40 cas sixième épisode na biso eza na 37 cas septième épisode na biso eza na 22 cas les Abakouk tozolala totelema les Abakouk film na biso esali 5 jours na 56 cas pourquoi troisième épisode esali 4 jours na 47 cas pourquoi les Abakouk totelema tolongola négligence tozongisa premier amour tozaki nango ya kopartager ba film na biso tozosenga bino kaka bozala branché na kati ya sila bisali officiel tosengi na bino lisusu ke bosotaka ba publicité te na Adassa Temo TV eza très important ya kosotaka ba publicité te pona ba publicité nde mutu esungaka musala ekende malamu botiaka ba publicité bosotaka ngo te bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV.